Voilà, salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi Toel Rabino Baelema Oyebolingara Makasi Nakati ya chaîne Nabino B50 MK, pardon. MK Mbelou TV officiel. En tout cas, il faut me comprendre parce que B52, Isa Yaya MK Mbelou TV officiel. Donc, c'est-à-dire B52, la mignonne officielle, Aza Yaya MK Mbelou TV officiel. C'est pourquoi, quand on fait des émissions comme ça, deux fois, on se dit qu'on se trompe, quoi. Nazana MK ou bien Nazana B52. Donc, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes là sur MK Mbelou TV officiel. La famille, je vous ai amené encore une fois de plus. Belle vie qu'on dit la patronne à la poutine de l'écriture, la dame qui dérange, une femme avec un grand cœur, une femme avec F Yamonene Balobi, belle vie qu'on dit la patronne Ande Makambo, famille Bota. Famille Bota, tout le monde est famille Bota. En tout cas, je nous appelle de partout où vous êtes. Na bengi bino boya bo s'abonner na chaîne na bino oyo bolingaka mingi MK Mbelou TV officiel. Maman MK azawana en tout cas po na bino. Tolobela na biso ba artiste nyonso tout ya monde entier mais mingi na kit liboso na première position to tchaka mingi famille Bota parce que les a préférence na biso na kati ya MK Mbelou TV officiel. N'empêche que soki ba news mususu ezali pona ba artiste na biso misusu toya na ngote ko lekisa pona ko présenter les biso na kati ya MK Mbelou TV officiel. La grande famille, j'espère que on avait suivi notre film La Discrédit avec Belle Vie Kondi, la patrona, film Menabiso et Silaki. Et maintenant là, au moment où on parle, tous un film où ils sont sur le terrain, au Babengi, crime de la noblesse. La famille, vous savez, hein, des histoires cohérentes surtout avec réalité actuelle. Le mot me manque, Bella, bravo. Bravo, ma chérie. Parce que vous savez des choses pareilles. Makambo est au Salmalelo, Makambo est comme les Belvina au mari. J'ai une amie, et Salamelaï. Elle était là, n'a fait une parenthèse, avant de continuer dans le crime de la noblesse. Nazaki na muninga na moko l'air tozokola parce que psycho suto komba mama mibimba tokoli muninga na wana azalaki na bolingo makasi ya mobali na parce que toyo karaka mobali bon chéri hein chéri bazo mon chéri azotanga ye paza pa na bango tout et tout mais moi mikie ndeko moi ça abande penza komona na moi mikie ndeko moi si a soutenir garçon wana la famille ka ndenge bela sali. Et à la fin, mobali akenda kolinga mwasi mususu pour dire que non, muninga na ngawana azalaki ya niveau na yeti. Seigneur Jésus. Mais on se dit que dans la vie, il faut pas okuta mobali on basi mususu lelo o ba komana ba mobali ayo linga za elo te aolinga te aolinga kuta mobali aza déjà na nyonso pourquoi parce que mibali oyo la majorité na bi nyonso te na lobi nyonso te parce que ya malamu bazanga apika te mais mibali ebele baza ba ingrat ba papa bolimbisa ngai ezali kambo oyo ezomona na to o tozomona spécialement na 21e siècle oyo tozomona que les hommes sont beaucoup plus devenus comme de femmes. Mobali olinga mutu avec intérêt et pourtant na tango kana ba 20e siècle na tango na biso ba 19e siècle tango biso to okola mobali tango olinga o atoza elo tema olingo par amour mais le kuma mobali po linga ta na background now bozala bwana famille nini est-ce que bana bandeko na poto est-ce que bana moi business moko boye bana moi commerce moko boye kotaka moi mikemke po ebike il va profiter de là likambo ekomeli ndeko na ye mingi lo na crime de noblesse lelo na lobelaka mingi belle vie na famille na ye na qui passe ton natali film na bi Seigneur sunga c'est que batu oyo bazana ka oyo
bami bimela déjà avant et comme la bango trop tard ndenge comme li belle vue tala lelo o maman na biso ma Hélène azui poulou excusez-moi les termes o akana quitté $700 à batu maman ma Hélène au banda wapi au suka wapi mbongo ya koluka maman na bino elle se bat pour na bino au lieu yo moko kuta ta mbongo ngo sala ta po na yo moko mo saleli ngo mobali ngo na suka nango abimeli yo ingrat. Belle vue. Comment tu peux être amoureuse makasi boy? Parce que pour non sali kambabo faut ça kam toi azana bolingo. Bolingo c'est côté lié finani ezu place ezu mais si ça. Belle vue qu'on dit na biso la patrona. Toloba nini to sala nini yangande ko bela nangai nalinga ko mingi mais a o décevoir nga. Belle veut décevoir nga na crime de la noblesse, je ne m'y attendais pas. Et on bolingo ngwa ni ba makambo izaka na tonga kala omona ke o mosa na pesa mibali mbongo. To boy to ko osunga mbali na o Te ko sunga mobali na yo ezala ngona problème te. Parce que na ndenge za bo soki bo komi déjà bosala ba plan na bino futur. Moi c'est à koko ya pe na moi quelque chose abi papa naza moi eloko bo moni nde to vanda ka bo eza bien te na nde yo tanga peut-être gestion financière o moni so zumbongo yo so bosela ngo boy e koko mema biso boy papa o moni ndengo sala marketing so ngana na moi $1000 moko awa to koki o sa ndenge nini c'est comme ça mais zate ke yo zo ba mbongo zo pesa mobali o tangisi mobali classe mobali asili si lelo komi oza socio ya niveau na été. Tala degré à passe. Oyo pesi famille. Degré à passe oyo pesi famille na yo belle vie quand dit la patrona. Ba makamba boye la grande famille zo salama na ba famille belé Ba makamba boye zo salama la famille je ne vous trompe pas. Ezana mingi tong bazo tala film oyo crime de noblesse oyo bazoloba oh penza ngana za kata awa ngana za ko se retrouver awa ngana za boye pona kati ya film oyo tozotala opesi famille passé ya boye bonga ata bozata na moi famille moko ya moi lokotro po ata ozui ekoyeba na te mena oya boye otie mama na wapita ndongo bomi mama na o lelo oyo tala ndongo bomi mama na yo belle vue liko ya bolingo ya mutu oyo alingaki yo na bolingo ya solo te yango baloba na relation nyonso tu so omoni kaka non esimba te tika ko forcer te mibali o bayaka na ba français belé mbebo eteli nyonso tu alobelo ba chui mabe alobelo ba pressure tu sais mabe foko keba na mibali ya bongo mobali azami su pai ka lokoma mibali lokwa ba mari mibali lokwa ba mari na crime de noblesse o basaka misu pa Il faut faire très attention à la grande famille. Film oyo été abisso ça on kana troisième partie hein tout ce que non malembe yo on tali film o te crime de la noblesse en tout cas to senga na okima mbangu na belle vie qu'on dit belle vie TV OK le kotala c'est bandaki lelo le 14 le 13 je pense le 13 donc lelo to kotala 4e épisode ya film na biso kende ko landango ozwa par na yo ngana yo ka pasi tangu na mona bamlo msusu oyo elekana na ba vie ya batu toyeba rate boyebi la famille film nigérien ya ko fongola biso ba mémoire makambo ebele hein à partir du film nigérien to comment ba savoir msusu o banda mona peut-être likamo boy mwana le msusu ti 8 ans 9 ans 10 ans osuba o mona nwango normal akokata akotika bakalinga masuba mais à partir du film ba nigérien to ko comprendre que tina un jour 10 ans mona osuba ka non c'est pas normal pasteur to ki mambango na permanence to ki mambango na église
Et ça misa mabe, ça milimo mabe. So moi na ça misa mabe te c'est que ça bateau bazoko utiliser moi. De la même manière avec nos films d'aujourd'hui de Belle Vie qu'on dit la patronne à la poutine de l'écriture. La famille. La famille. Je veux me répéter encore une fois de plus pour dire que des histoires cohérentes, surtout avec la réalité actuelle, te retrouvons nulle part ailleurs que chez Belle Vie qu'on dit la patronne. Et puis tant aux autres, tala nenge maman Marie-Hélène a koti na kati. Tala nenge Lisa a koti na kati. Ah, Nzambe. Non, nous avons des artistes. La famille, nous avons des artistes. Bomi tungisa binote. Bomi tungisa te, nous avons des artistes de vrais alors. Nous avons de bons artistes na mboka na biso. C'est pourquoi na lobaki na yato mais quand le na baki na lobela na ba table belete na lobela ka partout parce que moi ça m'a vraiment beaucoup touché. Et si minga makas ba ndeko basi o boza ko se retrouver na même cas. Na Belle Vie qu'on dit bo fongola meso oh na mnoko na biso mboka na mnoko na biso ba komba ba bongola meso mwene fongola misu yeba que to boy to kokyo sunga mobali na yo mezala na ba limite ko sala o eza au-delà te so nzamba sala ke mutamona yo moko ndongo vandi bozo mona maduso azolo note c'est parce que Dieu savait kolukate oluko mona liduso azolo no po okokate Belle Vie mbonga bato azo apesi po na oluka kosala nini kosunga muto alingaki mingi ok muto ngo pe ye azana ye mbilinga mais na sepela lelo mo po balobaka vomir la fin d'une chose que son commencement nayebi ke suka nango eloko eza somo kindingo ezozela bisawa Nebi que souka eloko eza kindingu la famille libota. En tout cas, bravo à notre maman. Bravo. Tu retrouvé penda bella na pona mususu. Tu retrouvé les sous. En tout cas, félicitations à l'artiste surtout bato nyonso ba prester na kati ya crime de la noblesse. Bien joué la famille. Na moni Getty, wana no yo lobelango na tonton da Costa. Donc, il se pelisanga makasi mena bena zwaka moi 15 minutes, 10 à 15 minutes pour na me kolobela rien que famille à Belle Vue. Parce que na oka passe na bi enzambe. Ba makamba bozande monde ba makamba publication hein. Ozaki na chéri moko boye bosali ba makambo nom de l'amour lobi nango tango esimbi te chéri wana seni naza publier pour na olkanini ko déstabiliser yo tout ça yo osali kam par amour webi ke wana mutu na nga ya kati na osa tout ce que je veux rien de mal à osala nga mabete parce qu'il m'aime. Tu penses peut-être que non, l'amour que toi tu avais envers lui, c'est de même que Yazan envers yo. Or que lelo oyo, la famille libota, ba dina chou, ba pesha lover, ba cook, boye bango ke, lelo au monde, lelo comme monde moko ya hypocrisie. Quand on dit hypocrisie, c'est dans tout le coin. Aucune église, hypocrisie, na ba famille, hypocrisie, na ba compagnie, ba société, hypocrisie, na quartier, hypocrisie, na banda, na biso, hypocrisie. C'est partout. Ton entourage, hypocrisie. Donc tu dois savoir avec qui, tu dois savoir avec qui okoki ko placer confiance na yo, tu dois savoir avec qui okoki ko sala makambo oh pour que okende liboso parce que mutu mususu yo zo sala likambo moko boye pour son intérêt mais ye a mona ngomabe. Donc pour conclure pour la journée à lelo toroya na poka siko na poka la toroya pour tout ça analyse dans ça ce qu'on analyse ya premier deuxième troisième quatrième na biso ya épisode na biso. Non qui passe tabota modèle maman na biso zo kenda ka toilette pa malibu mozo ninga na ka
En tout cas, Bellevue, qu'on dit la patronne, félicitations à vous. Hein. Félicitations, félicitations à tous les artistes. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là pour vous. Si vous avez des suggestions, des conseils, des remarques à nous faire, laissez-nous sur commentaire parce que votre voix compte beaucoup pour nous. En tout cas, votre voix compte. Si vous voyez que Maman MK essaie un peu de déborder, je vous demande pardon parce que nous sommes Karabatou. Nous sommes Karabatou, on est censé, il y a ça peut-être des défauts, des erreurs, ou peut-être on a c'est à Koloba, libaku, donc beti libaku, mais si, na tout ici, on a beti sur libaku tout au long, il y a moins explication, tout moins analyse, na nga mukena ki ko sala sur famille, il y a Bellevue qu'on dit la patronne, na film, na biso otozolanda, crime de la noblesse, na ba qui nous a juste 10 à 15 minutes, pour to meka un peu kolobela pour na rien que tableau to famille à Bellevue. Ngana bino to kutana na mkola sima na mbala sima so yesu azongite. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez, commentez et ça biso plaisir ya makasi. Merci, merci, bisous, bisous, bisous. Bye, 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 bye.